Tout le monde le pasteur Moïse Mbie, que je salue à pasteur la réserve de l'Éternel. Tout le monde le pasteur Mike Kalambaï. Les lots, tu qui vont plus bami. Mais aujourd'hui, comme pire ennemi, comme les lots et comme guerre entre Basal et Nzambe. Tu qui guerre qui na ba musicien, guerre qui na ba comédien, guerre qui na biso ba presse. Parce que guerre est côté tina kati ya Basal na Nzambe. Pasteur Gauthier Makese, wana baza ba collègue nao. Par là au kolobani. Na kusenga na libota na Nzambe. Tous ont été le colambuna, tous bêta babina. Satan a côté l'église à Ningisi. Nous étions sur que Ningani, makasam de Koyaka. Mais Moussissé l'ont raté. Voilà. Moussissé n'a vu chose à Yesu. Tous ont basali. Libota nanzam tous semble la pona bango. Babi singa famille benda na kata na raté. Pasteur Mike, Pasteur Moïse, boya bandeko. Bolia fouf ensemble. Yo zalaki musicien ya Mike Kalambai. Les lobes comme basali. Pourquoi na bomona na bokabana raté? Pasteur Mike ozana Nzambe. Nzamba tiki yote, Nzamba zana yo. Soki na croix, Yesu zaki na gauche, anga otika yo. Loko na croix zaki na gauche, taki na 4-4. C'est là beza na 4 à centre. Yazande kona yo. Papa Pasteur Moïse ande kona yo. Pasteur Moïse, Pasteur Mike azande kona yo. Bolinga te ba distraire bino. Et ko za malam bo sala te mission bino mi balé. Bo que ça satana soni en public. Parce que kola lo bien bien. Il faut satana ko za livrer publiquement. Bo sala ngota mission ko za malam. Atana majabu bozongi. Atana majabu bozongi ko za malam mingi. Ata bo sala na silowe ko za malam. Libota na za bat ba kolela. Mais le pasteur Moïse alingai majabu te ya koya na majabu ndé parce que le pasteur Moïse ni alingai majabu te. C'est l'une des raisons le sali rankine za makas entre les deux pasteurs. So demi majabu za lokola intérêt. OK. Na ebité soki avant majabu pasteur Moïse a gagné. Ari pasteur. Ari pasteur la réserve de l'Éternel toujours. Ah oui. Avant majabu pasteur Mike a gagné. Ari pasteur. Voilà, avant majabu a pasteur. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers notre chaîne en direct JK Télé News. Na profité na pesa balandi na biso ya JK Télé News bambo te belé bisika bozwa. Mieux pena nous a chance te ya ko s'abonner na chaîne na biso. Tant on zui lien au soit message au cliquer quand on clique sur notification au s'abonner massivement. Na profité na pesa mbote mingi na yemo ko le sous la patronne à Judith Kalanga. La patronne de la chaîne, Balobi, moi, suis Atika Pembe, na défaut, ya Isaka ya côté. Pourquoi pas toi, notre sponsor de la chaîne, Papa d'Elvis El Sacero, Moulandi Mounene ya JK Télé News. Et pourquoi pas toi encore, notre papa Robert Kanza, Balobi Robert Kanza, Nde Makambu. Ya émission na biso ba kenda sango ya lelo na yambeli bino le prophète Gauthier Mavinga Makese, Mosali na Nzambe mutakenda sango makasi, bino moko bomona kala ba publication et tout. Tozana awa na kati émission na biso ba kenda sango. Pour le Bakina sont Tokolobelani, Tokolobela l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui. Nous sommes au na basali Nzambe Oto et Bakakala Tobanda Kobenga Banganga Nzambe. De l'autre monde à Makambo, ils ont déroulé ensemble avec le prophète Gauthier Mavinga Makese, Toko développé à long et à large. Sans plus tarder, Fabrice Mandé, ceux qui sont dans le langage moko, azo fongole langai plateau, à côté c'est langai déjà invité nangai que j'ai dit bonjour. Bonjour maman, Yaya. Bonne santé, papa. Et ça va bien? Et vous? Oui, la santé est bien en Nzambe. Pasteur Gauthier Makese, le prophète, c'est un ami qui est un prophète. Il y a Pasteur Gauthier Makese. Qui est Pasteur Gauthier Makese? Oui, Pasteur Gauthier Makese, Azali, Moko, Botami na Libota, il y a famille Mwanza. Lelo Aza Moussa Nzambe, marié. Marié à qui? Marié à maman Valentine, servante de Dieu. Ok. Elle est aussi prophète. Ah bon? Donc couple à Basali Nzambe. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas. Ah oui, père de 5 enfants. Ah oui? Basali Nzambe. En tout cas. On a Yashada Yembaka. On a Ediv Maye, Edimak. Dans un réserve en Colo. Ok. Ah oui, tout le monde. Le pasteur en devenir. Eh oui, je viens. Naza mwana musali moko munene.
c'est Riké Mayenda. Au revoir. Et place Azali, na pesi ba kuko ebele, mon père, bravo no angoyo. Grâce à Tata, Riké, naza o naza lelo. Ok, merci, pasteur Gauthier Makese, prophète, église des Awapi. Non, l'église, je suis le prophète Gauthier Mavinga Makese, l'église Cité de la Foi, SSF, église chrétienne Cité de la Foi. Et ça, na commune à Matete, na quartier Baumbu, numéro 43, référence, Bato Babi Matete, Bana Poto Babi Matete, bien à Baumbu, Baumbu Poudi, tous na Poto Pesa publicité, au côté na hôtel Kabulo. Na kati wana omona église Cité de la Foi vraiment tozali na place à kobungate vraiment. Ok, merci pasteur prophète Gauthier Makese. Tokota maman comme na biso ya lelo. Pasteur toyeba ki lobby basala nzambe, bozaki ba exemple à suivre pour na ba chrétien basala pour na bana ya nkolo ba peuple de Dieu. Mais lelo tozomona basala nzambe komi plus ko sala makambo o eza contraire ya Bible. Est-ce que pour na lelo to benga non sur la bouche de l'Éternel ou comment? Nakoloba boye ndeko mwana ngai nako répondre boye po bandeko batala toza poto finga te poto chola te likambo ngo ekoti babiso soda moka kangami c'est la vie soda ne so mo banga. Voilà. Donc cela veut dire quoi makambo ezoya na kati ya mboka nzamba ibaki yango nzamba ibaki soki kolo lo baki par là pasteur c'est comme l'attente de la fin ou comment? Tozo kende vers le temps de la fin. OK. Pour kolo lo baki et là qu'on est sur les arts au batama et comme on y sama et là comment t'es au bon makati na mais là on a séparé l'ami parce que na zonga mingi na loba Bible zo banabiso que mon serviteur tombera 7 fois il servira 7 fois voilà na yango to betela ngo maboko te to betela maboko te que non makambo ekoti lelo na kati église pourquoi ekoti na église nous église nous sommes pas problème donc ceux qui tozo ba émission vous allez peut-être zo ba gena biyamba auto mingi réveil. Parce que Babi est ciblé, mais il réveille. Voilà. Babi réveille, mais il m'a cambié belé. Mais. Il y a ma B. Bon. Il y a ma B, réveille, mais. Non, tout le bi réveille comme des macamo B. Macamo est partout. Non, ne s'attelle macamo est pas salitiste. N'armée du salit, moutouté. Non, ne tel macamo est quelque part pour n'attendre ma confession. Mais cela veut dire, Ezali et l'autre qu'on a senga, n'a profité de la mission na yo, que n'a senga na papa réveille, il faut que ba vanda. To solo ba solo là pour que ba tia ligne de conduite na kati ya mouvement ya réveil. Voilà. Mais na zone ka ko ba boyete soki lelo solezo bima cela veut dire nyama moi pour les que quelque part. Voilà. Donc yango te zolo ba te que no ba bakima. Mais faut tout le moyen to réparer cause wana parce que la Bible dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Mais ba to lingi chemin te. Ba to lingi vie. Ok, pour comme on a vu, il faut continuer. D'abord, il faut commencer par le chemin. Et le chemin, la vérité. Voilà. Aussi, la vérité, c'est le Christ qui est la vérité. Voilà, pasteur, prophète Gauthier Makese, qui ont un lobby. Mais si vous avez la Bible, on donne que c'est qu'on a. Si vous avez la excusez-moi, parce que nous avons fait ça. Si vous avez déjà salé le mot valable de la mission en Zambie, il faut aligner quelques vérités pour le peuple de Dieu. Si vous avez en Zambie, on donne ce qu'on a. Beaucoup de polygame, beaucoup de pétage et tout et tout. Si vous avez le peuple de Dieu, peut-être au fan de la chair. Si vous avez pesa biso o bozana ngo comme makambo bozosala lelo. Na habité ceux qui m'ont dit que gérer ndoto muninga. Même pas, je ne pense pas. Ne pense pas. Mutom tazana ndoto. Mutom tazana mission oyazwa et pas na kolo. Voilà. Et puis encore il y a une éducation. Muto azana éducation malamu na ba parents ba botier. Muto azana éducation malamu na papa spirituel na ye. Voilà. Il faut azana modèle. De na kotangela yo batwaze belé mais nzele za mulayi donc makambo yo olina ibi place zoke nanga vraiment na ibi place zoke nanga donc côté on a tout kana zoki ma beaucoup plus que le makambo wana mingi mais atana kimi na zana kata mai donc to ibi ko to zonga ga wana voilà donc on dit bien que l'homme donne ce qu'on a babi moi c'est malamu appelle ça kaka oyazana voilà donc on a ko baboye na réponse na yo tobengami basai na nzambe tozwa ko utipa nkolo potolesa libota na nzambe voilà mais soki na bi oya ngai siko na bano pesa ngo batu c'est là vile comme lo mibale mais la grâce est transmissible pasteur oui la grâce est transmissible voilà. Grâce à ngolo tu ngolo tu pas tatata o na zuya ngo pesa batu
donc nakola mandunda te na pesa bato matembele marqué za légumes différents donc son a lendu na la menu fona pesa bato ndunda donc son a lié viande fona zo viande na pesa bato parce que viande na zo pas etata viande ngo za ni lo banza mais nzoto ya Yesu donc son na zo leksa bato Yesu te ngana osala makamususu cela veut dire la Bible dit na mukana Isaïe 5 na banga nguminga bi vous les pasteurs vous serez jugés sévèrement donc comme na tango ngo oyo musena nzambe nyonso vraiment na mbulungano ekoti na kati ya yamba na kati église na ibike no toza la prudence satan ndakoti alingi ko rache biso loko moko mais ça passe pas boto lango pour Bible lobi mon serviteur tombera 7 fois il se verra 7 fois mais pesa ba avantage te na bato po ba koyaka po ba telema Nzambe aza nzambe ya jaloux aza na kanda voilà tozoke na bilembo ya suka toke bana faux na vrai tokomi na tango nzambe alinga lekisa biso solo na lokuta voilà pasteur Gauthier Makese prophète ngana na lobabu bino basala nzambe au moins que besoin distraire peuple de Dieu parce que na bien en distraction pourquoi parce que yo tango sumuki relation na nzambe soko ke fukami nzambe olimbi soko biso ba o tozo ba message na yo na ndimite ke mondimi moko kondima pasteur na ya munier na bandenge moko boye a qui peut ça la moi sondage à discuter paix mais entre temps mon dimi wana sumuki mais yo tango kendo sambe na nzambe na yo balobi yo mobi que le nom de Dieu tombera 7 fois et puis il se révéla 7 fois nzambe oli biso au moins que quelque part bizaleli na bino basala nzambe ezo bebisa plutôt ezo kimisa biso bandimi na bino bon nzambe bonne relation na nzambe na tina nango nako loba na batu bandeko bazotala biso misika pe partout que tobungisa elikiate que nzamba zana bomo na question na lobi que non soki lelo nazo sala bandera que question na bino basala nzambe bozana ba relation moko na nzambe okoko sumu comme tant ozongi na moko moko sambeli nzambe ndingo lobika le prophète ça nzamba ko ya 7 fois et puis cette fois c'est révélé siko biso bato zala ke na ki peut-être pasteur prophète Gauthier Makese ba chrétien asa yelo ko moko benga mondimi na ke na swani na bundi na sumu kimbala moko entre-temps comportement na même sous vis-à-vis ya bateza bien te mais tant déjà ngai mondimi na koti na sujet wana yo okina nzambe na obo siko so na ngai na nzambe ezandingi ke yango esengeli siko mosena nzambe oya solo ifata mla malamu voilà pour na kobongisa marche ba pate bazana sima parce que mosena nzambe azali traîneau pour Bible zoba na mukani Isaïe azoba na Siris je te ferai comme un traîneau aigu garni de pointes donc il faut que mosena nzambe fasse l'exemplaire auto zoba na prêchoir les amususu o elbani za musute auto zoba yango za la oui amen parce que solité ezote ya yomo mosalité comment ndeni libota nzambe ekobika voilà problème de ce que vandi wana il faut mosena nzambe ne fasse la modèle na makambo nyonso zoleka na sena moyo kola yebia parce que oyo ko ya lobby pona ngai pona ndeko musu ngana yebite yango Bible bi que non résister au diable voilà zomona abike de résister au diable lisumu baki makango tentation kokweya obiki lisumu o tentation baki makango Bible bi que noko zala mabe mingi scandale senge sanini eya mais malheur na moto ozala auteur ya scandale sikoyo na koyi lelo sangweke mabe bato mosusu kondima na mesa nini ekiti na nzela na ngai sikoyo komanga naza molimo ngulu ya mabe yana bageno fo mosana nzambe fo kozala ngulu te do lelo soko na mai do esprit yango esprit ya ngulisme voilà ezamala muté l'homme de Dieu il faut azala exemplaire donc na maloba pe na comportement pe na bizaleli parce que maté na efezo esika na mitema na bato voilà OK pasteur Gauthier Makese le prophète tokotana na sujet likamna biso église d'hier et l'église d'aujourd'hui église d'hier koloba église ya lobby parce que mabel nango solo nango yokana gite ya lelo nde solezo makasi koleke comme abomination pour la peuple de Dieu partout dans le monde bon na kozong saboye et c'est bande bazolanda ngai peut-être kozali baku pona bayebele mingi Bible le biboye azoba na Paul bazoela mutalo na ina mutabwaki mai kola bino celui qui arrose na moto aloni bino sibozande ndenge moko mais c'est la fin qui justifie les moyens donc naza awa pona koloba mabe ya mutu moko te parce que ngai babenga nkolo mutabenga ngai ngana benga basusu te nzambe tabenga biso na kata musana ye yango nazolo baboye moto benga mi pa na tata alanda ka tata malobo tata lobi moto ami benga mi ye moko nzete oyo zana misisa te balona ngote nzete o babi nzete za artificiel babwa kelango maite mais nzete ezali naturel
ate kauki musisa na sezali parce que yesu na dit racine pivotante voilà soko zo na modèle yesu tu soko landa nani parce que to benga bi poto sala nkolo musala to benga mingeno bana oyo bazoyo kanzambe baza la modèle parce que biso modèle na biso ya Christ. Mais professeur Gauthier Makese, est-ce que basala nzambe nyonso ya lelo baza modèle à Christ? Poto zo mona basala nzambe lelo bokomi ba polygame, basala nzambe lelo bokomi plus ba rankine koleka même atana ba païen. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bo wela mbongo, to bozo wela nini? Bozo wela leadership, to bozo wela nini? Et cupidité. Pardon, pasteur? Cupidité. Voilà. Et puis non, orgueil. Au satanatique na batu. Na repère cet exemple. Lelo. Basa na nzambe nyonso na sena moi. Baza na départ, baza na place bauta. Lelo place bazali. Oyo eza malamu beaucoup plus mingi ezali effet ya éducation. Soki mama bota za polygame, papa bota za polygame. Oyo na nzela nkolo Bible le bien on na Romain 8 verset 1. Celui qui est en Christ, il n'y a pas une condamnation. Voilà. Mais ça n'a pas de belé. Oyo lelo ba na nzela za ba innocente. Au renoncement c'est très important. D'autant que tu es dans Nzela Nzambe d'abord, ils ont peut-être à l'écran circoncision. Mais bien pasteur, ils ont battu belé, ils ont Nzela Nzambe. Pasteur, ils ont papa moi. Mais celui qui va baptême. Tellement il Bible, minga le baga bien. Comme c'est pas comme les pasteurs. Voilà. Mais oui. Tant France na katia na le poto le baga vrai na faux. Quand on parle de faux, il faut aussi s'attendre il y a vrai. Voilà. Tu ne peux pas parler il y a faux sans vrai. Tu peux parler faux, vrai sans faux. Donc cela veut dire il y a comme basé gauche et droite. Donc gauche et droite temps dans la moko. C'est comme on tombe dans le place à Zawa. Bible bina mukana na Malachie 3:18. Vous verrez le nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est ça. Verset est bon langande yangwana. Ok, merci pasteur. Na yoki ndingo lobi na landi yo vraiment na bokebi. Siko basala nzambe nyonso to mona ka basala ba miracle me baba ranknese ke ba yamba électricité. Ou soit ba botama ya sika te ndenge uti ko loba ou comment. Parce que tout le monde ba église minene lelo nde yango nde komi ko panza batu lelo. Ba église minene koti trop na bêtise. Ba église to mona ka batata basala ka ba fula minene yango ma copine chérie Grâce Bennett que j'ai sali à passer le ben nga nzamba tike na église mbonda. Pour la pasteur Gauthier Makese, côté on a développé les bisons. Nzamba tike na église mbonda te. Na ko pese exemple ba papa na biso que je sali en passant lokola patriarche na biso Kelani. Tilelo azana bo moi je passe mon papa que as exemplaire monene to lo parce que ba tambulu koki. Ba manda na mbondati. Siko soyo kama benaye. Même pas jusqu'à là. Na ko pese lokola papa l'apôtre Mbi Moulaya que son nom repose en paix. Ce comme bêtise na ye te ba pakanyo so bazali na kisasa. Ezana bato ba benga mapa na nzambe. Ezana bato mususu. Ezaka loso so zana ngo boko tana mama imbala mote. Il faut sani. Il faut popula. Ezana bato bel balika na tamite. Nzambe da za réparateur. Ayebi pa basali bakoya place zo musaba. Moto ya bonga mabenga na nzambe. Ayebi ke nona benga na nzali kambo na sali elombi solo. Il faut na sa fona zongi la tata. Tozana tela musute. Il faut retourner salima. Donc église alelo ndongo lobi biamba minene te yaya. Biamba minene karate. Exemple église bina kotangelo ba kombo na ngwawa. Mais ti lelo bazali. Na ko pesa exemple kola soyo kama be moko. L'église mobo pour na pesa publicité. Oyibe église na kombo. Yo yebe église ya nengi sasa. Exemple église na kotanga comment dire que non arabi parce que wana za boy. Na ko pesa exemple te. Mais na suka ona koloba te l'église ya Nzambe lelo komi na ezoningana. C'est parce que eza réveil. Na kati ya réveil wana mo pepe makasi. Donc na kati mo pepe wana bato ba simbi mission ya Nzambe bakotikala. Bato ba yeki na loyenge bakozala bakokitana se. C'est parce que diable azo réclamer bato. Ko la zo bana biso. Tanga tike badi koli akeke musika kosambela. Azo ngepsi ba pourquoi bozi ko gêner to kosambela ta pendant 1 heure te. De zala bato su lix et mi ba on a buzo na buzoba. Alors c'est que basala nzambe olix mimi on a besoin c'est que ba simba mate parce que mon sala nzambe aza beaucoup à simbama aza né de nouveau ma lobe fanda katina je ne pense pas que eloko moko le quoi bien matériel soit voyage soit nini ko longola na lignée ya bonzambe kola zoloba abina pe abi que je vis le diable vient mais il y a pas quelque chose de lui en moi
kola zolo babi namoni Satan zoya mais pas nangelo kona ye ezate yango to mona na Matthieu 4 na transfiguration babi Yesu asali akili panda mbula zomi na mine ayoki nzala pona zo bana lingala ayoki nzala na suka nango nkola vandi Satan ayaki boyete Satan a kata pensée tout se fait dans la pensée de l'homme voilà Satan a pensé kolo atali libanga abina na kolo soto za mwana nzambe na nebisaki Satan ko za mwana nzambe de cela ayebaki identité en kolo jalibela abi si tu es fils de Dieu ordonne que cette pierre devienne le pain kolo bainin l'homme ne vivra pas de pain seulement mais l'homme vivra de la parole de Dieu pourquoi tu rozonga na kati ya ma comité na Jean bazoloba si vous écoutez mes paroles observez mettez en pratique nzamba biso accès tala na Jean nzamba biso accès mais ce que tu as mal au Nzambe, il y a le banabato on musalate. Si ko babengo mona nani. Vraiment. Voilà. En tout cas vraiment ce que pasteur Gauthier Makese basala Nzambe o basala batirement na éviter ce ko permettre ngana tanga ba kombo. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde le pasteur Moïse Mbie que je salue à pasteur la réserve de l'Éternel. Tout le monde le pasteur Mike Kalambai. Les lots to ebaki ba basaki plus ba mi. Mais aujourd'hui, il y a un pire ennemi, il y a une guerre entre Basal et Nzambe. Il y a une guerre avec les musiciens, une guerre avec les comédiens, une guerre avec la presse. Parce que la guerre est côté Tinakati, il y a Basal et Nzambe. Pasteur Gauthier Makese, il y a un collègue. Par là, au Kolobani. Pour nous oh, merci. Merci, Yaya. Na Koloba Boye. Na Zope Sambote et pas Pasteur Moïse. Il y a toujours Papa Gauthier, na Pessembote. Na salué encore le frère Mike, aujourd'hui le pasteur Mike. Il y a eu des Tobengana, on a bien accueilli Michael Mbaye, il y a eu Michael Mbaye, il y a eu bon. Donc on a salué. Na kusanga na libota na Nzambe, tous ont été le Colambuna, Tobeta Babina. Satan a côté l'église à Ningisi. Nous étions sur que Ningani, Makasam de Koyaka. Mais musicien l'on raté. Voilà. Musicien n'a pas besoin de Yesu. Tosunga basali. Libota nanzam to sambela pona bango. Babi singa famille benda na kata na raté. Pasteur Mike, Pasteur Moïse, boya bandeko. Bolia fufu ensemble. Yo zalaki musicien ya Mike Kalambai. Lelo boko basali. Pourquoi na bomwana na bokabwana raté? Ka lelo bokabwana. Soke za pona mbongo. Na komona eza distraction. Tozana nyonso nzamba tia kati na biso. Vraiment. Tozana nyonso nzamba tia kati na biso. Libota na nzambe to sambela bato na bapanzana te bakabwana te. Tikate isata na yoka soni. Tangu to yoka ka bato bazo wapi nzambe na yo. Na yo no la lenge nini. Na azana bomoi. Tala nzemo zoyimba siko lelo yoko makino Mike ona zaboy. Bako pesa yo mokomba ko pesa nzambe no mokongo te. Mais tika te nzambe na ngai nalandi loba doyen munene parce que Roland Lobaki na kati on na conseil mais batwa interprétant ndenge mususu ozana nzambe pasteur Mike ozana nzambe nzamba tiki yote nzamba zana yo soki na croix Yesu azaki na gauche anga otika yo loko na croix azaki na gauche taki na kati cela veut dire na kati ya centre yazande kona yo papa pasteur Moïse ande kona yo pasteur Moïse Pasteur Mike Azande kona yo. Bolinga te ba disrait bino. Nyonso kotikala. Lelo toza na Pâques. Ezali fête à résurrection. Boko réconcilier te soki batamukili o baloba. Ke to kosolola te ti o wana na wana bako nzambe na wana bako kuta na otanga kombote. Lelo ba yokani. Bongo biso ba nzambe. Siko exemple nini? Soki batamukili bazana ba guerre na bango. Ba yokani, ba musicien moki ba yokani. Siko biso basai na nzambe. Pourquoi tiraillement? C'est que diable a divisé biso, diable a divisé biso te. Nzambe za kati na biso, azan assemblée. Nazo senga ke libota na nzambe, to sambela pona église. Mon pepo église réveillé nango, bat ba sepelité. Bat on a besoin église réveillé qui tanase, mais au qui tanase te. Tika mon pepo ni matalisus. Et ko za malam bo sala te mission bino mi balé. Bo que ça satana soni en public. Parce que kola lo bien bien. Il faut satana ko za livrer publiquement. Bo sala ngota mission ko za malam. Atana majabu bozongi. Atana majabu bozongi ko za malam mingi. Ata bosema na silowe ko za malam. Libota na za bat ba kolela. Mais le pasteur Moïse alinga majabu te akoya na majabu ndé parce que le pasteur Moïse ndi alinga majabu te. C'est l'une des raisons le sali rankine za makas entre les deux pasteurs. So demi majabu za lokola intérêt. OK. Na ebité soki
avant Madjabou, pasteur Moïse Ari pasteur. Vous avez pasteur la réserve de l'Éternel oui. toujours. Ah oui. Avant Madjabou, pasteur Mike Azaïnani. Azali ka pasteur. Voilà. Ko Madjabou na kati wana te. De tout le baka na kati wana. Mais ça cause. Non, ce qu'ils allaient peut-être na yibité. Na bi un couple pastoral, le deux. Voilà. Madjabou, ça couple pastoral. Na salué ba on a musala bazo sala. Ce qu'ils a cause pour na bango, il faut réparation salema. Na Madjabou, na Moïse, na pasteur Moïse, na pasteur Mike, il faut ba réconcilier. Na ko senga ozala bien na bampaka. Basai na nzambe papa kela ni tala makambo benga bana solona bango satana fozola il faut satana azara ridiculiser tu dis qu'il est puissant mais il n'est pas tout puissant donc to ka continue kata makambo fabima voilà donc libota na nzambe to sambela pona basai na nzambe église de réveil ekoko yate parce que musisa na biso ya Christ. Amen. Ok, pasteur, tout le monde a un pasteur Mike Kalambai, tout le monde a likambo pasteur, bokomi siko bino moko ba polygame. Tandis que tu yebi que l'homme doit se marier à une seule femme. Ce que ça mais surtout biso na l'église de réveil, to na ba doctrine, na doctrine na biso ya réveil. Mobali moko moi c'est moko surtout mo sala nzambe lelo, tout le monde qui le pasteur de Niles a tout remarier encore tandis que nana divorcé té. Siko ba sala nzambe ko te ya biso peuple de nini. Le blogging pe dans un problème nanga mobile nanga jeune nga mbanda na ko yo expliquer ngonani parce que pasteur bino moko déjà beaucoup déjà ba polygame comportement d'éducation olobela ngo mingi pasteur dit comportement d'éducation comportement d'éducation parce que ça ndai baza ba polygame baza na éducation mabe ou comment je ne comprends pas non toi se comportaka dit na se respectaka il faut garder ligne de conduite na quel que soit l'argent je ne sais pas. Les gens vont passer bien à Zanambon, Azana Makambouanate. De cela veut dire quelque part, cela veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à réclamer. Pourquoi divorce continue? Oui. Pourquoi divorce continue dans Katia pasteur? Si on a éducation, na comportement. Cela veut dire que les bien éduqué. On a une discipline. Pour te dire que Bible est un lobby na biso ke mobali to mwasi akoki kobala liso soki moko na bino akati azongisi molimo epa nzambe parce que divorce na Bible eza admiré té mais lelo basala nzambe bino moko kaka na ozonga mingi na basala nzambe parce que tous bozalaka ba marche à suivre pour na biso ba chrétien par exemple pour na biso ba chrétien mais sikoyo bino moko tant bo se comporter déjà hors Bible que sera notre sort étant que le peuple de Dieu. Tu n'as pas de na contradiction na makambo o ya jepa na nzambe et puis ça la autre ma camarade na nzambe azalate donc ya na zolo songa na bezali comportement les comportements mutu na éducation de chacun son éducation na ko pesa exemple moko na zo nka place moko za papa na pesa que respect mi papa kela na mwasi moko ana basimbalete pourquoi to kolanda ta exemple ba kulu tout so divorce zo ya peut-être na habité to balaki précipitamment pour to mona mususu sima non et loko ba non ne bande ke non dina suka au moins ça bizarre bien té moi ça accueillante té ça gentil et tout mais to yebi ke ba pasteur ne bozala wana pona kuyamba e bozala na motema o nzamba pesa bino autre que o ya biso ba chrétien mais to zo mona bino mo ba pasteur tant na nous pasteur zo ko kana ko supporter ndaku na yote siko à quoi bon biso bandimi to ya kasiko na ba mikakato na biso ba problème na biso siko epa ya nani tant que bino mo ba pasteur bozana nous na mesure ko supporter ba foyer na bino te et fa da stable te bon dans cette question tout ni wana le but que pourquoi ba pasteur ba stable te au départ la stabilité za la guerre pourquoi instabilité zo kota na mariage ya ona zozonga na zo ebisa ko ezali question éducation moto aza en éducation azana ba principe na ye il faut que la cap na ba principe azana babi mosana nzambe faza na mwasi moko mi balete la polygamie a divorcer pété na oui ah oui divorce oui mais côté divorce oui ndenge komi mécanique l'école komi non pardon na yoki lobi lo moko ça très et mato inangi ça sensible yoki on makasi divorce oui mosala nzambe yoka OK yoka non quand tu dis oui c'est la vie acceptango non c'est pas non bande ko balimbisa na bi divorce le lenge yeli na quatre église o na bible est condamnable voilà vous comprenez nga bataki mami ba Matthieu ndenge Paul alobela makamba Corinthiens et Paul alobela makamba libala oui lelo pasteur lelo ko tokomona comme nango tolérable donc cela veut dire avant nazo bana bande ko bazo bala lelo avant bala faute na nzambe
Avo bal foye banana zo kota na famille ne na mwasi nini sala choix muto akota ka bondine ba paka balobaka muto akota bondaka fier il faut tala biloko bien ko somba dakota ko somba biloko na précédé peut-être misu ba bala précipitamment et comment on a soko li bal après OK non oh babi we kangami na se Matthieu 18 le bien oui kangami na se kangami likolo ah oui donc toko kene à la contre il y a le banzambe té donc moi je suis nazo condamné par divorce non c'est pas la honte surtout na basala nzambe non c'est pas bon et comme le cola moi mécanique mo boy c'est pas bon les exemples étaient en tout cas si qu'on atteint les lobos tout le monde biso ba créer tout le monde ba déjà que tout ça sous na posa li felona là parce que li felona en paradis tout le monde vivant déjà ah déjà parce que tant tout le monde na marambo ezaki peut-être au bible non c'est au bible le bas na on na déjà comme il encore kokisama le quoi ni le quoi ba sala nzamba fo ba bimi déjà oh il y a faux bazar donc comment les bandés papa ba comportement par des comportements par vos comportements disons tant ba sala nzamba bon ça bon de ba polygame c'est parce qu'un vrai serviteur de Dieu, il faut alignement au Bible commis. Tant que il y a que dévier Bible, par là on comprend directement que ça déjà il y a faux basal, des faux et des vrais. Oh ni sur Bible là bas, il y a comment ça? Na quoi que juger mais to ko loba. Ma bezali. Voilà. Babi to ko benga te nia to benga comme lion. C'est pas bon. Et là, on a fait de bien on a combo. Voilà. Donc, vous avez totalement raison, mais vous avez totalement raison. Et là, que Zali, que 5 dans l'église, il faut battre à la fermer. Il faut fermer ce côté en église. Surtout ça. Pour la basse il faut fermer ce côté en église. Les gens ne sont pas fermés. Battre à la fermeté. Et on va dégager le sem. Quel que soit le nom, au moins, on a combat fermeté. Quel que soit la grâce, on a fermeté. Parce que Bible le bien approuvé, l'argent répond à tout. C'est comme mon passe pas de quota. Tant mon soleil vous avez bandi. Tant mon soleil vous avez. On est mon pourquoi il y a pas problème. Voilà. Et non on a peine en beaucoup comme on a un problème à leadership. Surtout ça. Ah, on a un problème à leadership on a problème même la politique. L'église partout. Donc on a crise à leadership. Aussi on avait tant que vina nous social les ana nous bien té. Ce qui tous na leadership makasi na mboka na biso. Même les églises structure ngaza makasi. L'église ngaza structuré. Même côté bande kuna otanga kombote, moi mbulunga na pe kotu kuna. Moi pepe kotu kuna yo yebi na kotanga kombote. L'engité zalote pasteur on a bagité. To mona ba fait sociaux. Hein? Oui, batama zobimati. Donc solona nous esilité. Ba solo zobima. Donc Nzambe alinga la kisaba faux. Naba vrai. Donc comme na moment où moto foyer ba awuti wapi na be abenga ye pona musala tata. Voilà. OK, to comme na moment où photo yeba nani abenga ye. Tout en na culture mukene abi que ça pasteur mais on vivra na Congo, vivra na RDC, vie actuelle ya ba kinois. Ndenge zo se dérouler tout le monde a biloko yemata du jour au jour. Le but son beli pendant 300 francs, le loli peut comme 500 000 francs et tout. Et tant que serviteur de Dieu ni makambo ezo kende. Ozomona ni eza pona au séminaire à mon côté à biso sur le vie social pour toi bande to ko améliorer ton ndenge neza mama séminaire te ba makambo moni beza au côté la ngote et ça mamba déjà vie au quotidien ba doit vivre et là on sait que le peuple congolais souffre voilà le peuple congolais doit souffrir ngana za para tout ça une gratuité une habité bon je ne sais pas sur la gratuité le peuple congolais doit souffrir vie est comme vraiment et comme date et comme benza passe mais na ko lancer kana osenga kana ba kondi obozo kamba biso boza pena mawa boza kaka teke na pona ba poche na bino boka nisa peke no na ya nazali serviteur ya congolais nazali serviteur à congolais siko charge so ko na mutona ya mokonza mboka tata ekola bengi yo apesi yo pouvoir mosala buzoba kanyaka kobomba kanyaka kosala boisoni nyoso zonge pa ya mokonza mboka parce que ça traîner mboka. OK, mais tant que quand c'est soki basala nzambe ba koti na politique eko changer to moni bino sukaka basala nzambe o bozali bo koti na politique croyant que politique mboka eko changer au contraire politique mboka eko les sous davantage. Na mo so koti na politique mosala nzambe. Oh tout le monde il y a pas si to ko tanga ba kombote pour ne pas mukamante mikolo to mobanga ne mukamante mais to moni parce que notre vivre na Congo to yebi que basala nzambe plus bako ebele bakoti na politique croyant qu'il n'est pas relevant ou beton na oki mosala nzambe kinga na koti na politique na bi Dieu na remercier na bi nzamba zo lokumu turo yo politique mboka na biso il faut échanger
mais namoni basala nzamba ko bakoti soso na politique bwana soso boye soso ko kwesa soso davantage soso na domaine na politique wana yayo vango yo mtozolo makambo nga namoni pasteur mota za ministre et puis namoni te sénateur à pasteur bazana na na mo sénateur à pasteur tenga na ibite soko tanga kombo tanga na za mission na te yutanga na OK merci vraiment mais tu es bien que ba sénateur à pasteur bazali mais église minene ya mboka oyo bazali mettons ba koti ce qu'on a domaine na politique en tout kanisa qui peut-être que ba koya ko changer politique en mboka na biso na makamo ya mabe siko pasteur prophète Gauthier Makessi to lobela nini koloba ke basana nzamba koti na politique vraiment bon politique oui il faut musanza politique il faut qu'il paye il peut faire qu'il paye politique mais toza wana te pona so toza na pona tozwa poto yebana toza malamu te j'aimerais mieux que non musana nzamba zali oyo il faut politique bazala beaucoup plus babi il faut to vivre en synergie l'église et l'état voilà il faut to vivre ensemble parce que ce que dit que ngana églises occupé politique occupé même aux pasteurs il faut politique qui paye il faut occuper politique mais que ça la politique boye je m'aimerais mieux que non to pesa moi conseil que mboka tamala malamu to sambela rapona mboka bato bazokamba biso batambo sape mboka malamu Benzamba lobeke j'étais au milieu de brebis mais pas pour être au milieu de pitoni ni ba kuluna au milieu ya ba ça peut être au milieu ya ba loup mais aux ante pose à la loup mais aux awana poté ya bango neti pasteur so koza na kamba politique il faut zala wana au même christianisme bien que robato so bazaba d'autres différentes mais tant aux awana faut mema de balbaka on donne 5 ans ou memi ata moi lignement moko ya bien depuis que politique est mingi na lokuta mais tant que serviteur de na politique mais même je moi doit tirer moko bonne ça là bien mais ko bien na homme sous na bamboka na banini na ba loi ko voter par ci par là qu'est-ce ça là té cause la musana nzamba ko la politique ezama bête mais c'est qui est beaucoup plus les mensonges ya on a oloba ko ça nzamba tango yé na milieu moko il fallait siko mimila biso doit tirer mais le côté comme réuni et place mbebe zali ya na politique ça la politique musana nzamba ezama bête mais na Congo siko kuma mabe c'est parce que le kuta est là te lamba nango donc on sait que nous sommes na côté na politique au gagner so na côté na politique na ko bomba so na côté na politique na osala minene oh ce n'est pas bien yango ba keno musana nzamba foza na moi de qui les ala pour garder dignité pastorale ya ministère eza très malamde na mona ba sana nzamba belé on a kotanga comment peut-être na ko pesa moi mbota après ce qui vous permettre. Ok, merci beaucoup le prophète Gauthier Makessi Mavinga. Nazio vraiment temps hein. Tout comme une émission na souka na émission na biso ba kenda sango na habité monde de la fin non par rapport à émission na ngande na yambaki. Merci na sepe na émission na malam et faut continuer boyer nzamba bakisela yo na babwa kele ba fleur belé. Amen pasteur. Nzambe apesa yo longue vie. Merci. Maladie zalaté liboso na yo. Merci émission na yo kene musika. Ba s'abonner batala yo mingi na bité le lendemain lobby et aux asus malamu koleka amen tambula ko banga nzambe o nazobeta 7 états unions l'éducation et le comportement c'est ça que Dieu veut. Merci beaucoup. Moi ba dédicace da balandi o balandi o lelo le plein de loin le près ou de loin plutôt moi ba dédicace à liboso nazopesa pa ya moi sinanga maman pasteur maman Valentine Makessi soki naza lelo bato bazomona nga eza nzambe matia moto moko pembe nanga ezali ye baconseil esalanga bien tozosala mosala nzambe ensemble et puis na bana na nga El Shaddai Makessi Edith Makessi Emmanuel Mavinga Makessi Eloï Makessi ainsi que Elvi Makessi donc napesi libota nyonso tout ya cité de la foi mbote nzambe nanga pambola bino epe bato bazana libanda lokola mamani na Belgique mamani kango toto sola kalate na peso bambote belé nzambe nanga batela yo apambola yo a bomba yo malamu makamalamu aneyo yo fait salma pona yo na pesi ndeko bibi mbote mingi na Canada na pesi encore ndeko mususu za na kati na France mama Mireille mbote ya Janine mbote na pesi libota nyonso oyo bazana kati ya na mboka na Grèce lokola mon petit frère propre dem na pesi mbote belé vraiment nzambe nanga batela yo na pesi mwana nanga na kobosa na te Gigal na France mbote belé ainsi que ba nyonso za libanda na lingi bino mingi nzambe nanga apambola bino. OK, merci beaucoup le pasteur Gauthier Makessi le prophète pour Nathan nao disposer qui to yamba na émission ba kenda sound.
Ok, merci par là. Tokomi na souka ya mission na biso. Ba kenda sang Aurélie Vangu, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazon de la presse de Bomisana Kobenganga. Na yamba ki pona bino le prophète Gauthier Makese Mavinga, o tolobeli na l'église d'hier et l'église d'aujourd'hui. Binomo boyo ki ba détail ya kobandela to ya ko répéter awa ezalité na pesi mbote mingi na yemoko, avocat de Barnabas. Hervé Kadiebwe, Esprit Libre, Ototombe, Balobi Molandi Mounene, Yajika Télé News, sans oublier Gauthier soit dilemme, Wana Kata Bruxelles, sans oublier encore Clarisse Vangu, ma tante chérie, Tantine, tout ça, Kandé, tout ça, la Kati. Ça, on Kandé, tout ça, la Kati. La personne qui est sous Moko, Koko Vangu, autrement dit, il passe à Aurélie Vangu, Babi Botelingale, qui est mobile, félicitations et belé, et Panayo, Balandinio, c'est Yajika Télé News, Babouné, Nabiso, Odo, Ninga, tout ça, la Kamoussala, Kosepeli Sabino, Bambote Belé, Bissika Bozal. D'ici là, restez branchés, scotchés sur notre chaîne et je vous dis ciao là.